Yalola na terrain, yalola aye, veut dire balobi c'est grave. C'est grave bandeko. Mokile tondi samina marambwa ndenge na ndenge baye bisayo. C'est toujours Roland Diatusila. Là on parle de la chaîne Lola Masolo TV sur YouTube. Alors abonnez-vous massivement pour être connecté. Nani Beti Bondakuna Lola Masolo TV. Nani Wana Lola. Tous abonnés la chaîne ya Lola Masolo TV. Chaîne ya Somoko. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Bonsoir. Nabisika nyonso oyo bolandaka yalola petite sœur ya bayana ye mongongo ya Irlandais partout dans le monde entier. J'espère que bozali malamu ngai ça va na mawana ya wenjambe abateli asungi a facilité a pesinga lisusu opportunité na ya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Vraiment na tondi botondi mingi pambata azali bolingo. Na ye ndenge kaka nayebisaka bino munoko ezalaka ya ngai kasi lisolo ezalaka ya ngai te bandeko. Nazali ko continue kopesa merci na bandeko nyonso oyo basabone, bandeko oyo babakami kati na ngai ndeko na bino, bandeko bazali ko commenter ba vidéo, ko partager, ko liker. Vraiment merci mingi na bandeko nyonso bazali ko continue kopesa ngai ba conseil, ba remarque. Oh là là, vraiment na pesi bino merci mingi ya wenjami mokeli azongi c'est la bino nyonso ya mingi koleka. Yalola na terrain, yalola aye veut dire balobi c'est grave. C'est grave bandeko. Mokile tondi samina marambwa ndenge na ndenge baye bisayo. Tozo ke ndeko découvrir ngai na bino. Lisolo nini yalola ye nango. Tomoni wana na titre na biso bandeko. Mama na Diongo. Mama na Diongo asali nini? Likambu nini na mama na Diongo? Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Mama na Diongo azalaki moko kati na biso, azali moko kati na biso, ndeko na biso, mama na biso kati na mokili. Alors ndeko na yende apesi lisolo oyo. Alobi yalola beta lisolo oyo pesa conseil na mokili na ndenge ozana ba papa ba mama ba yaya balandaka yo ba meka ko profiter na lisolo oyo pona oye komeli biso e komela bandeko mususu te. Bandeko c'est grave. Tokite na lisolo na biso na yebi ke bozo zelela. Bozo zelela yalola loba kaka yalola yo pe manœuvre. Nako loba naza pona bino nako loba. Bandeko mama na Diongo yazaki mosambeli monene. Mosambeli monene na église moko songolo mama na Diongo. Sambela makasi ba programme église azanga kate. Oyo nyonso esengeli mundimi asala mama na Diongo asala kayango. Kasi mama na Diongo azalaki na bana ya basi mingi. Azalaki na mwana mobali te. Ndenga azalaki ko bota toyebi kaka biso moko ba bosi ndenge to botaka.
Tant mosusu oboti mwana mwasi, oboti mwana mobali, oboti mobali, oboti mwasi. Kasi ndeko na biso mama na Diongo, ye azalaki na mwana mobali te, azalaki kobota bota mingi bana ya basi. Mais posa ya motema ne ezalaki pe abota mwana mobali. Alors na mukuse ya onjama yaki kokanisela ye, ndinga pesa kabiso bana, ayaki kopesa ye pe mwana mobali. Ye wana abengami na kombo ya Diongo. Bandeko, c'est grave. Ye wana abiangami na kombo ya Diongo. Mama na biso ya kozwa chance wana ya kobota lisusu mwana ya mobali. Na ndinga zala ya kobota bota kaka bana basi, aya kobota mwana mobali, bapesi ye kombo Diongo. Mokili makambo. Munoko ya ngai, kasi lisolo ya ngai te bandeko. Mama na biso ya kobota mwana mobali na kombo ya Diongo. A continuera na epeka akosala makambo ne asalaka. Ba programme ya église pe azangaka te. Mikolo ko pusa na mwa ndambo, mama bolembo ekoteli. Komona na mona na ndenga zalaki na ba programme ya église komi mwa passe, komi mwa rare. Diongo tango abotamaki azalaki mwa baba na moko babelaka mwa mingi. Ba mama balandaka nga papa balandaka bino mo boyebi ndenge tobotaka eza na bana mususu mwana abelaka mwa mingi. Moi santé dérangeaka ye. Moko boye moi toyebika ndenge kendilaka mama na biso pe ezalelaki bongo. Donc Diongo azalaki quand même mwana moko boye santé ezalaki ko déranger ye mwa moke. Mama tango yo kokota bolembo wana na ba programme ya église akomi mwa kilo pe ya komonana bako tracer programme na église mwa ba raison bako bongisa likambo boye nde kozomona kaka mwa kilo. Esukelaki wana te lokola Diongo santé ezalaki kotungisa ye mwa ndambo. Lokola Diongo azalaki kobela mwa mingi, mama siko akomi na ye kozwa raison na Diongo. Donc tango bakotia programme ya église, tokokuta na air boye, toza na programme boye, ya kopesa ka raison ya Diongo. Anga na omona na te pona santé ya Diongo. Antoka na kokoya te pona état de santé ya Diongo. Bako sala ba makambo ndenge na ndenge kuna ka mama tuka lelo tokokende boye, mama lelo tosana programme boye, mama ndenge kaka ezalela na ba église bisika tosambela biso moto yebi ba programme na biso ba ndeko. Église na église ezana ba programme na ngo. Mama na biso pe na église na bango kuna basambelaka. Soki kaka bapesi programme akoma kaka kopesa mingi raison ya Diongo. Wa tuka tolali bien te na Diongo. Tuka Diongo alali malamu te. Ate Diongo penya semeno atungisinga. Bandeko ebele pe kasi na lingomba komelaki bango ba mususu pe bakomaki pe kotuna mais siko programme otokosala to tuna nanu mama na Diongo soka kokoka potela ndenge Diongo dérangeaka bakomeka kobongisa likambo be na ebite siko mama na Diongo tokosala ndenge telaka ndenge Diongo atungisaka ye. Bandeko nzoka ne maladi ya Diongo ezalaki nango penza maladi te oyo mama na biso akomelaki kozwila ngo raison. Kozulaka raison na kombo bata Diongo asali be Diongo azongisi boy. Oui, Diongo azalaki kobela, santé azalaki kotungisa ye. Mais azalaki nango pe o ekoki nango pe komona na ke atiki pata ba ya na ye pardon, ake na ye pe ba programme ya église. Akoki pe kotika ye pe pa bandeko na ye, ake na ye parce que azalaki déjà na bana ya kokola ya basi, Diongo aza mwana ya suka. Diongo yaki kobota mana bakota suka donc azalaki penza na ba ya na ye, ba oyo pe bakoki ko take care na ye, ba oyo pe bakoki kozala na ye ko sunga mwana na bango leki na bango, mama pe akene na ba programme ya église. Mais mama na biso yaki ko changer formule. Akopesa kaka raison que en tout cas tolali malamu te na Diongo. Diongo santé déranger ye. Nako yate pona Diongo bandeko. Mokili makambo. Munoko ya ngai. Kasi lisolo ya ngai te bandeko. Tolanda. Kulutu na ngai Sylvie Domingues na Isa. Nakati ya Pennsylvania. Ya na ngai landa lisolo ya mama na Diongo. Noko na ngai Jean Mwanda na kati ya Brésil. Noko tala mama na Diongo muluki makambo. Ezali matata noko na ngai. Mwana na ngai disciple Christian Mbuya ya Grace Mbuya. Na kati ya London. Bolanda lisolo. Mama na Diongo nde muluki makambo. Liwa ya Diongo na maboko ya mama na Evedir c'est grave. Mikolo yoko pusa na mwa ndambu bandeko. Mama na Diongo umelaki na système wana.
Mama na diongo aumelaki na ezaleli wana. Nzoka nde Yawe Njambe azalaki kosepela te. Yawe Njambe na biso tosambelaka Yawe Njambe ya lola oyo akela biso. Azalaki kosepela te. Na ndenge mama na diongo akomaki kopesa ba raison toujours ya diongo. Kozanga na ba programme ya ye Yawe. Kozanga komonana na ba programme ya lingomba. Kopesa ka raison pona diongo. Yawe Njambe mokeli na biso azalaki kosepela te na ezaleli wana. E pousa ni mwa mikolo mo muke diongo asali ba fièvre moko ya makasi bandeko. Ba memi diongo na hôpital ba meka ko traiter diongo bazongisa boye, diongo akufi, diongo atiki mokili, diongo apemi bandeko. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Liwa ya diongo epesi pasi epesi mawa. Mama na diongo aleli diongo lokola kufa. Talaka kozana bana basi ebele. Oyo kozwa chance ya kobota mwana ya mobali. Ndenge zalaki pose ya motema na ye. Esukela wana te. Aye lisusu kokufa. Vreme salaki pasi. Kolela ya mama na diongo bandeko nana kobondela mama na diongo. Nani akopekisa mama na diongo? Mwana na ngai ya mobali. Oyo tokomaya kobenga fumwa makanda. Kazi ya makanda. No kwa bana kei. Kaka na kati ya matanga ndenge bazo lela diongo wana. Ndeko na bango moko ya eglise. Frère na bango moko ya eglise. Aye kozwa vision. Ba yebisi yebisa mama na diongo. Atika kolela makasi bongo. Nokite na kozwa na ye moko. Yebisa mama na diongo atika eleleli wana. Po ndenga zoko mibamba na mabele. Ndenga zoko sala bongo. Ezoko pesa nga Yawe Njambe kanda. Parce que liwa ya diongo. Yenda zali source. Liwa ya diongo. Yende moluki makambo bandeko. Mokili makambo. Munoko ya ngai bandeko kasi lisolo ya ngai te. C'est grave. C'est grave bandeko vizo yoko zwamana wana. Bayebise atika kolela. Parce que liwa ya diongo na mutuna ye. Liwa ya diongo ye mutaluki yango. Ye azale kopesa ba raison na ba programme na ngai ya église. Na ba programme na ngai o basalaka na lingomba. Akoya te po na diongo. Akomona na te po na santé ya diongo. Akoki te po balalaki malamu te na diongo. Yanga na ngai Yawe Njambe. Kolo musala. Na boyi na ngai ke azala ya kokangama pona diongo. Yango na lokola ngai moko na pesa ki ye diongo. Nga moko pe na zui na ngai diongo. Po ete atikala libre ya kosala musala na ngai. Parce que na mona kike présence ya diongo na maboko na ye, kati na libota na ye, e komi kiko déranger ye, moya mona na lisusu na ba programme ya église penza, ndenga zalaki kosalela ngo ezalaki lisusu te. Yango na moni malamu nazo ya diongo, po ete atikala libre, a continue kosala musala na nga. Alors bo pekisa ye po ndenga zoko lelela bongo, na kokipe kozwa ye moko. Bande kumokili makamu. Frère na bangwana sutuka ye jise makamu nino nazo mona. O makambo solo to makambo lokuta ate esengeli na komisa. Esengeli na komisa na beta lisolo na koko bomba te bandeko, c'est grave. Ndeko wana zui courage. Abengi kelke batu bazalaki pembeni na mobali na ye. Abibotala message na zui. Ndenge nazolala na matanga oyo. Botala révélation ekomeli ngai. Botala oyo nga na moni. Ba yebisi ngai ke na yebisa mama na diongo. Atika kolela lela. Wana bakozwana ye moko parce que liwa ya diongo euti na mutu na ye, liwa ya diongo yende mutaluki yango akoma ki kopesa ba raison na ba programme abatu ya église na ba programme abatu ya Yawe Njambe kolobaka ke amona nite pona diongo akokoka te parce que diongo abeli yango Yawe Njambe amoni azwa diongo pote ye atikala libre ya kosala musala na ye. Bandeko mama na diongo ye juste. Mama na diongo ye juste azangi maloba. Akauki bisika vandaki. Ba meki kotuna ye eske makambo ndeko azoloba eza bongo? Eske révélation oyo message yo balobi bakomisela yo eza bongo? Bandeko mama na diongo ye kondima. Mama na diongo ye koloba vérité bolimbisa ngai.
eza ya solo mwa bolembo kaka ekotela kinga lokola na mona kike diongo abelaka mingi so ika na meki koloba ke nakoki te pona diongo na mona nte pona diongo bakoyokela ngai pe bakondimela ngai en tout cas message oyo eza ya lokuta te eza ya solo parce que nga moko vraiment nazalaki vraiment na nga moko penza en âme et conscience nazoyeba ke nazalaki kosalela yango tant mosusu fatigue kaka tant mosusu kaka bolembu nakokoka na ngai te nakopesa kaka raison ya diongo lokola bandeko presque bayebaki ke diongo atungisaka ngai donc tant nakoloba kaka ke nakoki te pona diongo ekoleka nango bandeko esali pasi esali pasi mama na diongo andimi vérité mama na diongo alobi ke oui ezali bongo nasalelaka yango epesi trouble mobali ya mama na diongo atomboki lokola kufa mama biso tozalaki na posa ya mwana mobali taka tobota kaka bana basi yawe njamba kaniseli biso apesi biso mwana mobali olie saisir opportunité oyo toyeba kobatela likabo oyo yo na sima na yango okoti lisusu lokuta na sima yo na kati ya likabo oyo okomi susu na ba raison esali pasi bandeko esali pasi mama na diongo bandi kosenga bolimbiso na bolimbisa ngai yawe akosaka te oyo alobi penza ezali bongo mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko bapapa na nga bamama na ngai bayaya na ngai bolandaka ngai na kati ya Lola Masolo TV comme conseil oyo ezali kowute pai na ngai leki na bino petite sœur ya bayaya na ye la voix d'Irlande tantine ya bana pourquoi pas yaya pe na baleki wana na kanisi Nathalie Kasso ba gros bisous yaya pourquoi pas yaya ya baleki bandeko na ngai eza matata biso nyonso tozana biso basambeli biso nyonso tosambelaka na biso totala likambo oyo kweli mama na diongo likambo ya kopesaka ba raison na musala batu ya yawe njambe kolo na pema mokeli na biso yawe oyo azali na liloba ya suka kati na bomoi na biso oyo ayebi mukolo oyo ngai Lola na kotika mokili ba raison nini natalisaka liboso ya ba programme na ye ba raison oyo ngai napesaka pona ba programme ya yawe nakomona na te pona likambo songolo pakala nazali sûr que ezali ba raison moko vrai ezali ba raison moko bidon te ezali ba raison moko fondé te kozala mama na diongo eza na bandenge ebele nakoki pe kokoma mama na diongo na raison kokangama na musala namona na kate na ba programme yawe nakoma kaka muta ba raison pona nini nga nazalaka ya kokangama na musala tangu mususu pe mo ba vide mona na ranango oye koki kosala pe nazala na musala na yawe nakende komonana na ba programme basali me nakoma kaka raison ya musala nazo kobosa na ke yawe njamende azopesa ngai makasi ya kende kosalela musala wana akoki pe kopesa nga maladi vanda akoki pe kozala na musala kuna mona likamuka ya mukeba longoli ngai parce que ye amonaka ba raison oyo nga napesaka eske ezali ya solo ba raison oyo nga napesaka na mona na kate pona zaya kokangama na musala ezali bongo tala mama na biso mama na diongo kokoselaka mwana makambo yawe lokola azali yawe toza na esika moko tokoki kobatama ye te amonaki lukuta na mama na diongo alobi problème eza te voilà nakoyede yo nakosunga yo nazwa diongo po ete yo tikala libre ekoki pe kokomela ngai te yawe alongola oyo apesi ngai po ete natikala libre kosala musala na ye na ba raison oyo ezanga nango ntina ekoki pe kozala na nzela ya classe na ba programme ya yawe njambe namonanaka lisusu te réseau ekoma kaka classe naza ya kokangama na classe mayele oyo nazokende kotangela na nazopesa ngai yango
makasi o nazo lamukela okende classe na nazo pesa nga yango. Ba mikolo mususu pe na tangi na ngai te vide eza nango pe na mona na programme yawe. Kasi lokola bayebi kaka na kangama na classe ezalela kaka bongo. Na koboma bango kaka bongo. Basi bayeba deja nga nazalaka ya kokangama. Ndeko. Ba réseau wana opesa koza sûr que ezali bongo. Oza sûr que za ba réseau moko fondé te. Ekoki pe kozala pe na voyage nga naza commerçant na voyage aka. Nga na voyage aka mingi en tout cas pona mona na ba programme yawe ezali pasi. Obosani ke yawe nda abatela kona mobembo wana. Obosani ke yawe nda zopeso makasi ya kokakatana na ba voyage wana okendaka. Na ba programme na ye toujours ba raison. Ba raison wana oyo pesa kozali sûr que ezali bongo. Ekoki pe kozala na ba cotisation kati na mangomba na bisika to sambelaka. Programme ye tozo cotiser pona musala na yawe. Tozo sala boye pona kosunga lingomba na yawe. Yo zalaka na ba raison na ya cotisation. Na belaki. Naza na ba problème, na kotinda mbongo boy, na kozongisa boy, na kopesa boy. Oza sûr na ba raison wana. Ba raison wana ozo pesa oza sûr na yango. Parce que soki ezali bongo te yawe njamba azo mona yo amonaka. Akoki pe kokomisa makambo wana ya solo. Zwa kasi ko charge ya kotinda ka mbongo nde olobi ke nga na uteki kotinda nga na tinda yango esali ke na kokate ko répondre kokisa ndenge ezali programme yawe. Akoki pe kokomisa ngo ya solo ke biso to kufelaki. Bo kufela penza ya solo penza po dépenser oyo ozali na yango. Bande kona ba programme batu ya yawe. Tango moni kokoka na yo te lobake naza na bolembu. Te na koki te, naza ya kolemba, yeba raison nini okopesa. Parce que musala ngo eza ya mutu te, kasi ezali bobele ya yawe njambe. Kolo musala amona kabiso, kolo musala atala kabiso. Mama na dionga komisaka ngo habitude, likambo mukeka kabino moko boyebi diongo. Likambo mukeka katolali malamu te na diongo. Likambo mukeka ka diongo atungisi mingi semene oyo mwena mona nezate. Tala bisika yeko sukela. Yawe njamba azui diongo. Poete mama na bisa cheka la libre ya kosala musala na ye. Me diongo ango nani? Diongo ango mwana nini? Mwana oyo ya mobali oyo azalaki na ngo mposa. Paske ndeko na bisa zalaka kobota bana ya basi. Yepe kaka lisusu yawe aye kozwa ye. Bandeko na ngai ba mama na ngai ba papa na ngai balandaka ngai. Na ba programme yawe please tozala be careful. Tango koki na yo te luka na yo raison moko ezali penza bongo eza problème te. Mukolo moko tenga na mona mundimi alobi ke papa nga na koki ko ya ko sambela te, papa nga na koki na programme te bakangi yo ba kraka. Maman, jamais. Wapi kraka na mona te bandeko. Pe kotika la kozala te pe ezalaka te. Luka na yo raison na oyo yebi koza sur te raison na pesi penza ezali bongo. Me oyo ya kofonde eza penza malamu te. Totala ndakisa ya mama na biso mama na diongo. Mama na diongo alukeli diongo liwa. Pona ko pesela ka ye raison. Nga nazana nga moumbu na bino mokomisi. Banda na ngai moko pe ya lola masolo TV na vandi awa naza mosambeli. Natala malamu. Na ba programme ya église o ba pesa kabiso. Na ba programme ya yawe njambe o ekomela ka ngai. Ba raison nga na pesa ke na kokoka te. Na komona na te. Likambo wana te nga na kokoka te. Naza sûr na ba raison wana. Naza sûr na ba réponse wana. Ezali penza bongo. To na loba kaka bongo pona ko bare. Pona kaka na leka nzela ni atato leka. Na loba kaka po batika kotungisa ngai.
na kokosa bango kaka te na kokosa bango nga vuma te anakosi kaka problème ite me musala neza ya Yahweh kolo musala azomona soko lobi vérité obi okosi tala mama na Diongo azwaki ta ya kokosa kana komba batu ya Diongo lelo yo tala ndenge futi ye lisolo na biso esuki nango awa ba papa nanga ba mama nanga ba yaya nanga nga naza nanga ka mowumbu na bino mokomisi tangu likambo ezali nako ya kokomisa po ete tozwa mayele banda na ngai moko na beti lisolo na pesi merci mingi na ya na ngai ya chérie Annette Disolele ndonda na katia France pourquoi pas ya Marceline Pezo mabeti na katia Lyon na France bandeko ya Lyon ya binonios tu yango wana ya Ritze Makeup vraiment merci beaucoup Nadege Tula la Sédoise na katia ya Suède papa nanga Eric Ngimbi na katia Nairobi na Kenya bandeko Kenya ya bino yangwana ma fille chérie Eveline Dembo Molai na katia Irlande na Dublin. En tout cas, merci beaucoup Umela kozalana pona ko soutenir ngai mama pelekina yo ekosala ngai bien makasi. Tozali pe na bandeko na biso ba fêter anniversaire na bango ba msusu bazali ko fêter alors liste ezali molai bandeko na kati ya Magister pardon tozali na mwana na biso Gradi Matumbu tozali na mwana na biso lisusu Gradis Mwendo mwana ya mama Dionese Blondine na kati ya Magister bandeko ya Magister ya bino nyonso yangwana na bosani te mama Bokilo na ngai mama Dionese Gisèle Zinga mwasi ya papa Lungi Tutuma. En tout cas merci beaucoup vraiment na nyonso. Tozali na mama na biso mama Diagonese Ani Ntimba na kati ya Londres mama na biso mokambi ya ba mama Ebeneme UK mama na biso mama Diagonese Ntimba ye pe ezali anniversaire na yautaki koleka meto ye toujours kolandelango awa ye wana mama na biso avandi na Edmonton na kati ya Londres na Tottenham mama Diagonese Ani Ntimba vraiment joyeux anniversaire mama na bosanité mama Diagonese Beatrice Nsana Ntimba awa na biso awa na Irlande na Dublin yepe mokambi ya ba mama Ebeneme Irlande balobi veut dire c'est grave donc ba mama bakambi bazali ko fêter ba anniversaire na bango na keli susu na Edmonton kuna na Canada na a Calgary nazali komona prédicateur Minanu yepe lisusu toujours anniversaire tokiti lisusu awa na Irlande na Dublin tozali lisusu na papa na biso prédicateur Yimbo papa na Globe ne molonga ne mama Dionese Efrazi Matondo papa na biso pa azali ko fêter a fêtaki pe anniversaire na ye. En tout cas bino nyonso vraiment joyeux anniversaire na bino yawe njambe azwa lokumu na ndenga bakiseli bino une année de plus esengo ya mingi parabènes félicitations congratulations na bino nyonso balobi na mois d'octobre toza ebele mulongo ezali mulai na mois d'octobre oyoyo na bandeko pe basi babotami na mikolo eleki ngai ya Lola Masolo TV na yebaki te olandaka nga otalaka ngai. En tout cas nazali ko profiter ko souhaiter joyeux anniversaire bisika ozali sanza ya octobre balobi nde makambo ngai pe ya Lola Masolo TV ndenge bozali kotala awa soki ya wenjambe abateli pe akomisi ya ngai pe ezali kalate le 14 octobre ekozala ya ngai ya Lola Masolo TV wana mkolo na ngai ya anniversaire mo basuwe kosala ngai bien makasi vraiment bozalaki ebele wana ya kolanda ngai ya kotala ngai ndenge kaka na lobaka conseil remarque ngai nde naza na mposa nango mpo ete nayeba kobongisa bisika nyonso ezwami bino napesi bino merci
yawe mokeli abatela biso wana tokutani na bino na numéro ezali koya à suivre. Ni ya malunga ya valeur na ba sœur oyo balula molato ba tantine ya kilo ba ser ya poa dala bilamba ndenge ezokolengalenga bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi dala barobe ya mariage ya valeur mama biloko ya kitoko basoire ya kilo abenwe bakombazia mikwelwidie bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul numéro na ye yango wana ezokosafishe tala bajin oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul pour passer commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso aporta ndako numéro na ye yango wana bandeko bo hésite te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier ndeko Charlie asungi biso ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye ye oyo Charlie Lubulu ye